Voilà, ma combattant Yambibino encore une fois. Lelo, Boketua Yambo, combattant ESO. Je crois que question est liboso par rapport à ma caméra de Ghana Est. Bisous sur Tolandi, tout le monde dans ma caméra de Kakuna. M23, Palangani. Tout le monde a soldat d'Abisso en Pico, FARDC. En tout cas, va gagner vraiment la bataille. Il y a Est, Kuna, donc, et des autres qu'on a besoin. Alors, on a évité Boketua Yambo. Bino attaque par combattant. Position d'Abino Zani. Position d'Abisso est changée, papa Limezaka, toujours dans la résistance. Jusqu'à départ, il y a Harry Hippolyte Kanambe, on dit toujours, on a toujours sur la loba. Et pas na ko opesanga ouverture moko au presse mo na libande ko pesanga te pona pesa sangoela mukili mobimba. Na nkombo ya Dieu tout pour ça. Mutinda mi ya Congo pe na nkombo ya Fumukimbangu notre prophète. Na nkombo Patrice Emery Lumbumba, Floribert GBA Fidel Bazana, Passer Lukusa, Arma Tumbulu, 12 millions de morts, 2 millions de femmes violées. La zone sur le Kumunangai na Yemei. Kolo Tata Nzambe, oya ponagi biso ketobi malibanda, et le monde a diaspora partout dans le monde, au bout de la Congo. Au monde, makambo ya M23 na pona biso eza complot moko kande na mbi na nzembo, eza complot international pour tout quelque comme on a résistance moko ya M23 te. Ba palangani kaka ndengana to monika ke ba soda na biso bon bien sûr baza ba ba kufi quand même to monde quand même moi bitumbe zalaki. Nga na mona nga ba morte, na mona nga ba morte. Bana bakor na bango ya Kampala oyo ndeko na bango gouverneur ya Kagame oyo na kombo Harry Hippolyte Kanambe Alain Joseph Kabila za ko sala ko ngai pona ngai na ko remercier tout d'abord ba diaspora partout dans le monde, aux États-Unis, na Canada, na Belgique, na France, na Londres, partout dans le monde na ba diaspora ba bimakate o baba combatete na ba diaspora ba zo sala big un peu tokolo ba ki pression pe oyo biso ba diaspora tozo sala ngo libanda po to yebisaki bango ke ba mindele oyo ba multinational babo sanate bana na bango na bana na biso batanga classe moko biso lelo toza libanda ba diaspora toza na complexe ya Oyambo igeta ya patriote merci bino mombo kaka sondage otokolo bateke tout excès de zèle donc yaka ba musala tozo bunda peuple zo sepela nango. En bref, diaspora congolais, motomoko kobeta maboko na makambo ezoleka na Congo azate. Ba armée na biso même bazalaki appuyer na auto sala ngobe na banzembo après 20 ans 25 ans oni basalo bango ba osala wana mais biso tobi complot ezali kaka. Parce que silence na stratégie o bango basali lo parce que tokolinga lelo teke ba M23 baza ba Rwandais ba tous et puis surtout na Congo il n'y a pas tribu Tutsi. Tribu Tutsi ezalaka te. Ezalaka Bautu na Batutsi na Rwanda. Bautu na Batutsi na Burundi. Mais na Congo, il n'y a pas tribu Tutsi na kata Congo. M23 baza eza armée oyo ba multinational basalaki yango na Harry Hippolyte Kanambe na Museveni na Kagame pour na exterminer le peuple congolais. Ezali victoire oyo na stratégie bango bazo sala wana nakasi occidentaux na ba communauté internationale bakasi ba koleka biso mayele po toyebi eloko nini babombi na se wana te ezali pression ya biso ba diaspora o tozo sala libanda ya mboka po biso ba diaspora toko céder te jusqu'à la départ ya imposteur parce que ndenge za wana toko tika Kanambe te cette année ne tozo lela na nkombo ya Dieu tout pour ça que à gouvernement il doit partir. Hitler avant d'aller en France, Hitler a joué en France, Belgique, a joué à Bamboke Belé, mais à Longwa Kaka. Donc, na soi-disant ngo lobi nanga ke armée na biso et victoire non victoire mo ke zawana te. Oui, mais gagner quand même tout le monde il faut pas récupérer to gagner mais respect papa Limia. Respect quand même na ba force na biso. To gagner. Ko féliciter ba quand même. Oui. To gagner pété. Tout d'abord, il faut le bas. Tu gagnes une victoire pour Roubert Razana Kinshasa, Bismarck Razana Kinshasa, Harry Hippolyte Kanambe, Rwandais, tout au bataille, on a pour exterminer Bissot. Tu gagnes une victoire, mon côté. Tu roules le baquet. Un peu de paix à mouquet. Pour le mois, Bandeko Bazana, Naba Ruchuru, Naba Bunagana, mais ce qu'on a dit, Tala Mosala Oyo.
aridi politique na valesi Joseph Kabila na Kagame na Museveni basali tomoni de fausses communes ya minene na deux fausses communes wana combien de millions est-ce que ceux qui ba 1,23 bazalaki ba congolais bon millions quand même c'est un peu trop dit non c'est vu que batu bakuti quand même batu belé na kaka ezala ngo singulier hein oui ezala ngo prix rien pour na ngai na koloba bola mumoko ya gouvernement to ebengo ko changer jamais donc ingelo ba ki deux fausses communes wana automone soki ba 1,23 wana bazalaki ba congolais mais balingaki baboma ba congolais na motindo wana te likambo moni biso toza kobunda libanda ya mboka na biso pona likambo ndenge wana yango tolobi ke yoki na produisement moko na makambo ezoleka na Congo tokozwa victoire na biso soki mutu ya Kanambe elali ya Kengo Adom elali ya Rubero elali ya Jeannette Kanambe elali on tobi tozwi vraie libération ke mboka na biso elongwe na occupation etat ke Kanambe aza na tête à pays il n'y a pas de victoire parce que biso ba congolais ba bantu diaspora partout dans le monde to libérer même pas région moko voilà mais comment ça ils sont on a évité par rapport au point de vue na yo est-ce que tu penses que victoire wana ya FARDC ils ont caché quelque chose derrière que tu peux apparemment c'est un peu moins sceptique est-ce que pour la tu penses qu'ils ont caché quelque chose derrière parce que de toutes les façons négociations à Kampala les allaient toujours qu'on se poursuivre hein, parce que il semblerait que bon du jour au lendemain peut-être dans quelques jours jour ils akoya bako ils ont en tout cas signé na Kampala et pour la pour les vieux années en tout cas au Congo on a déjà tout vu hein. Oui aussi tout le monde a nyonso ya ba forme tout yango biso ba combattant en tout cas tout comme un peu na avance ya raisonnement par rapport na bande ko na biso mususu tout comme on a monté ya FRDC nani ba récupérer Kibumba Kiwanja Luchuru Runangana et Rumangabo oui mais ils ont un peu louche bande ko na biso to tika obeta maboko parce que territoire na biso ils ont mboka na biso mais tout le monde y place parce que batona bazaki bien planté bazaki penza bien miné quoi tout comme comment armée na biso et récupérer bisika wana sans même babunda mais apparemment Baza bien entraîné et puis bien équipé semble-t-il cette fois-ci parce que ils sont bien aguerris maintenant ils sont bien aguerris non parce que va changer armée té et ça quand même armée oyo et bande ko makambo té il y a 2 mois passés 3 mois passés 4 mois passés de même armée wana et bande ko kokaté mais qu'est-ce qui fait que le lot moni kaka nini armée na biso congolais pour na yeba isa mamulai que baza ko marcher sans même babunda bitumba oyo il fallait que même ça la même 2 mois 3 mois parce que bato wana penza baza qui bien na ba munitions baza qui na ba biloko tout mais na 24 heures tout le monde kaka armée na biso récupérer non peuple congolais et l'autre to sabino que il faut tous être prudent. To féliciter na bandi ko na biso o baza na fro ya armée ba Congo et ba militaire na biso congolais. Félicitations na musalo ba osala ke ba o sacrifier bino pa ya muto yo Kanambe azo sacrifier bino mais quand même bozo la patriotisme na bino bozo continuer na kobunda mais pour la victoire oyo en tout cas net biso ba combattre toza na ngona no d'accord te parce que to si to mona ebele na kati ya exemple la liboso te to mona ke FRDC a avancé lobi ko moni ke ba récupérer exemple la liboso te parce que la moi ba information muke toza na ngo il paraîtrait que parce que nini envoyé à Nations Unies à Kitaki Kuna il faudrait que M23 a se retiré dans le secteur wana a se retiré hein après M23 tango abimi bande ko na biso oyo bozo fan de la awa ko la biso ba bilamba mais ko sala ba fête c'est bien mais est-ce que bon moni ce qu'on ndenge preuve eza biso ba combattre to la kisité mais preuve oyo la kisami kuna ba force commune o bazo kunda bande ko na yo congolais ne ba kundi bango na manali bulu mabulu mibale ya milai bati bango na kati kuna pona ko la kisabino ke soki tozo combattre Kanambe aza congolais te aza wana pona ko accomplir mission ya batuti na kati ya Congo bref ke bomoni bande ko na ye ba bomi bato na Congo ba tie bato na kati ya mabulu après dans M23 mutu basali yango M23 mutu asali musala wana et ce qui est grave il fallait qu'il base sengi gouvernement congolais sengi enquête internationale non baza ba aventurier ba sengi yango après bango moko baki ko bimisa bibembe wana il fallait qu'il base la bakubani ba délégué à la communauté internationale hein ba kende ko sala ba enquête na bango mais to moni kuna ba militaire congolais na bando ba ke bandi ko bimisa bibembe enquête ko sala te parce que ba ko limisa bibembe wana na l'élection ya 2011 que
président Tshisekedi azozo bibembo kanamba zoboma bisengimana na esprit de mort kanyama bazozwango bazotia bakangi ceinture bona libanga babwaki bibembe na kata mai yango na kata maluba ya papa esote justement po tomonaki François Hollande tanga yaki akendaki na Afrique du Sud akendaki kotia Zuma président Afrique du Sud pression mais après action esalema wana Zuma otaki na Congo Zuma oti na Congo auti koloba vraiment na Congo droit de l'homme et élite Zuma oya soutenaka imposté ari du politique kanam parce que le droit de l'homme là Congo Zuma le kaki auti Kinshasa kala mingi oui d'accord mais il est allé remercier féliciter le homologue qui est congolais non akene pas lobby biloko ndenge wana mais en attendant la pression au biso ba diaspora tozo sala bango ba occidentaux bakanisi ke bakolonga biso ke lelo ndenge tosi toyebi ke bandeko na biso tokanisaki oyo baza na sénat na oyo baza na parlement bango moto bazosoutenir bamassacre nyonso eza na mutu na bango koboma oyo barwandais batuti Kagame Museveni James Kabare Ruberwa Bismakarara Bugera oyo baona tout koboma nombre babomi bandeko na biso bakopeye yango yango tomoni lelo oyo même ndekta toyebise bato ke Roger Lumbala c'est traite Roger Lumbala traite alobaka na biso ke akosima minduki akobengana Kanambe soki azalaki congolais mais balinga babengana oka mbwa ndenge wana te yango tozoloba ke badiaspora bopia biso confiance bopesa bacombattant ya France Belgique partout na monde bopesa biso confiance bitumba oyo tokoproduiraka ari lipolite Kanambe ata mosapi moko bote po ebeta tolobaki oyo victoire minono Kanambe doit partir miso na biso yali bitumba na biso yali occupation rwandaise ifelongwa na tete ya pays na biso nakasi papa eso na 5 mois maloba na continue bien parler so sikoyo na bande oloba boye touti komona ke bafausse commune badécouvrir kuna mpona kolakisaki bino ke bandeko wana bato wana baa bandeko na biso te naute kolanda interview ya Ruberwa na RFI azodéfendre pas azodéfendre nation te mais azodéfendre ke moi ethnie oyo ya baétranger batuti baye kosimplanter na biso azodéfendre ke batuti tandis que tomonaki na 2003 massacre oyo lekaki na Gatumba ezalaki na Burundi tomonaki koma Bizimakara Ruberwa Moïse soki nani wana soki na nayebi tazi Moïse moko boye ba déplaçaki bakendaki na nini na Gatumba baleli bazosenga ke il faut enquête ya génocide esalema pona nini po baza bandeko na bango batuti mais oyo uti koleka na Congo est-ce que bomoni même Kanambe alobeli yango bomoni Ruberwa atelemi alobaki babomi non mais Kabila a sali discours lobby pour parler sur non Kabila a fait un discours hier. Écoute, nalobi papa. Oui, il a fait un discours hier. Bakosa ba opposition na bango o fabrika bakosa ba diaspora na bango oyo bango bazo fabriquer mais les combattants boko kosa on ne peut pas se limiter na ba discours té parce que makambo oyo to bando dénoncer yango depuis kala soki ye Kanambe azaki président solo makambo oyo to lobaka oyo faki pa salema parce que to lobaka déjà que ni est ya Congo est occupé par les Batuti. Les Londres a dénoncé ça le discours je ne pense pas. Il fallait qu'il y ait ça depuis que la menazo loba boye bandi kona biso Kanambe azande kona biso te aza wana pona ko exterminer peuple ya est du Congo. Preuve que bomoni même bandi kona soit disant baza bato est ba Rubero manini ba lobby yango te na ba mort ya ba fausse commune o ba découvrir kuna parce que bango nde ba bomi bato wana yango wana ngena bisabino ke peuple congolais faut to fungula miso. Voilà, je crois que tout ce qui est de Boketchu n'a évité point de Moussou Bozalaki dans le Bapona Lilo. Non, les Moussou Koloba Ezabo, Yango Toza Koloba Lelo, n'a rien expliqué la diaspora congolais va comprendre Bitumbo Toza Kobunda. Lelo, Ndekonabiso Ana Mobali, Oaza Teti, Orgueillé, Jibira, alias Jibem Piana. N'a rien expliqué. Lelo, montage au Bango Bazosa, toujours na bateau. Jibira. Okumisi Kanambe Longba depuis Kanambe koma na Congo omona ke net idole na yo net ngala mona ka Kimbangu prophète na ngambe yo prophète neza rais lelo oyebi ba humanitaire diaspora za kosala diaspora congolais o to saka na Congo eza ba humanitaire lelo comment la bino en fait pardon comment la bino za humanitaire c'est aide financière aussi non aide financière yango to lobit oui
Ah, pour ça là aussi, bah aide. Mais Beaucoup suivre aussi. mais yo pour ça là, yo t'es dans bon on a Congo. Ah, ok, d'accord. Il faut expliquer. Pas comprendre tout. Parce que autre dit Oui. Mbongo Oh, bien botinaka. eza aide humanitaire. D'être soutenir la famille. D'être soutenir la famille. C'est aide humanitaire. Et c'est aide humanitaire. Mais évidemment, on a aussi, si vous avez un locuta, diaspora tout a contredit le message, il y a beaucoup de diaspora à France. Oui. Depuis que tu es en France, au Bambongo, tu es dans le Congo, et ça aide humanitaire. Et ça peut être qu'on a besoin de bazaya est awa batinda kapena na koma na kivu kuna baza kotindela. Mais pourquoi vous avez un humanitaire parce que l'humanitaire ça. Na démontrer parce que quand tu soutiens ta famille, ce n'est pas. Non. Disons. Mais c'est vrai que quand on dit famille, pas moko, il y a na koma ni sikango. Oui. Soko OK na budget na biso ba diaspora. Oui. Na budget matata poli. Je crois matata poyo aza pesé plus de 7 milliards. Na budget na eto landaki. Oui. Diaspora na ba monnaie tranche ba westerino na ba agence ba congolais to koma kana plus de 9 milliards. Donc budget ba diaspora congolais et l'équipe budget national en bon gouvernement. Et l'équipe Moussika c'est fait saut Hollandi na aide humanitaire biso to sac. Ba transport ba camion to tinda ka aider nation na biso peuple congolais et ça biso ba diaspora jiba ko démontrer biso ne loko mon côté que jibe soka lingaki lelo abeta aide humanitaire ko bandi ko na biso ba congolais ba boya musique jibele mso lingazala abengi wera abengi kofi abengi bangono sabitala to salaire ya ko soutenir imposteur ari du politique canal il faut tout le sala ndemo moko to donner ce contre makambo biso to sala qui contre pouvoir en occupation pour ba ko boma bango te sur place bala tendenge Youssou asalaki ki wade na Sénégal asalaki clair abi wade yote to mona Youssou na peuple bavanda na sima pour ko défendre peuple sénégalais lelo ye jibe pena o démontrer biso ke na moto ya Haïti mboka ya passe soki ye moto na lingi ko betsa jibe pena akomema jibe pena na Haïti pour ba krosara humanitaire kuna parce que diaspora congolais aboya musique pe aboya bango lelo jibe aza ko continuer au danse orgueilleux à Rolbake et puis ba pardon na ye ya orgueilleux oyeka mbala moko na ko beta ya to bisa jibe pena ke akomona démonstration ya force atsakana na ngote parce que le 21 décembre akomona depuis diaspora ya poto depuis to banda ba combat oyo mais akomona ndenge ba diaspora jour wana na sengi na bato tout na Europe na Belgique na France na Allemagne na Suisse na Italie na Angleterre jour wana ezali férié to mona ka ba arabe awa soki ba kotaki carême na bango jour ba fungula carême même bana mike ba kena classe té donc jour wana ko za la démonstration to la kisabango ke ba sakana na ba congolo ba bane ko soutenir bango na Zénith na erona ba ki ko vivre via distraction mais les congolais d'aujourd'hui état que kanamba na tête à pays Jibira Werera Papario Nyokaroro Redira Kofira état que bo soutenaki imposteur wana ana tête à pays boko beta kate na poto yango na to sengi na bana Angleterre Londres mobimba ezala wana pona ko soutenir combat oyo espoir na biso ezali pa ba combattant ya Londres et pas espoir na biso ezali pa ya ba ndeko na biso ba diaspora ya France ba diaspora ya France biso tout soki bomoni bando pardon ba ndeko na ngai soko za maître c'est respecté maître moto makasi akeno memela nde pays médaille d'or nde tomonaka ba jeu de l'olympique esalemaki na Russie oke kuna oyaki osala judo okozela biso médaille kosala maître bitumba na peuple na yo te babundisaka peuple te neti biso totelemi libanda tozobundela moto te tozobundela Congo yango tolobi ke peuple congolais humanitaire au peuple congolais lelo peuple congolais mutasimbi budget il y a 9 milliards de dollars to l'équipe budget à Congo Kinshasa na ya au Congo démocratique diaspora ça ko peser lourd na kati ya Congo wana lokola pouvoir wana et diaspora congolais
Passeport cher, kaka diaspora congolais. Douane le plus cher, kaka diaspora congolais. Ça fait peuple congolais, depuis histoire après indépendance, congolais à vivre librement na mboka na ye. Congolais à profiter na rien. Congolais toujours passe na passe. Yango diaspora congolais nana confiance na bino que na yebi que le 21 décembre ils a fait la carrière ya Jibira, ils a fait la carrière ya histoire ya Kombo Jibira. Et puis Jibira est Kanamba Rosala internellement la carte à Congo. Cette année, le Congo sera libéré. Kabila doit partir dans tous les cas de figure. Commandant Isso. Et puis, tu allais en habiter sur le Basuka, mais pourquoi tu vas en place? Alors, parce que le Basuka, oui, là, on va qui ça parce que je pense que concert à JB et Bakisi Bakambo Belé, les sous, je crois que JB Luki Bakambo pas va combattre, mais bon, pour quand même qu'on se l'aura dialogue, toi, Congolais. Dialogue, c'est pas le moment. Au moni na biso ba congolais, ba toza maele mingi kole quand même ba politique. Au moni dialogue à Kampala. Ndenge za wana na moni déjà bande kona biso mususu lokola plastique de Jésus. Basali déjà na landaki ye basali déjà ba bengi même na hôpital oyo Kalembelembe. Ba vérifier ceux qui baza en contact na producteur ya JB. Ba obi lokoti. Et pourtant producteur wana lobaki ke baza déjà en contact na hôpital wana ki ba ko aider bango na aide oyo humanitaire bango azobetela awa. Bongo ba ida ba lobaka. Il faut lobaka. Seul go aider peuple, il faut lobo sa publicité. Pourquoi? Je pense que JB tosaleli yo ba émission za te tozo kumisa yo. Mais tozo soko moni nzinzi ba betela maboko bo. Yeba ke balingi ba bomande ou bien ngungi moni muto beta bo. Ba sa te obetela maboko azolinga nda bomayo. Kolobo tozo lo ba za te to betela maboko yo JB. Problème ya Congo eza problème ya humanité parce que mabele na biso bimisaka manyoko ebimisaka masango ebimisaka madeso ebimisaka tout toza na problème alimentaire te JB. Le problème ezali nde problème ezali ya politique au Kanambe a memeli biso na kati a déstabiliser est ya Congo. Yango donc Congo mobimba mais na est kuna place ba kuna porte na bango place ba côté la kuna. Omoni. Yango sali ke bato wana bazo souffrir. Même soki ndenge ozoloba wana ke o mema aide yango ko pesa ngo nani parce que ba aide o esalemi depuis 1996 nde bato wana ba kota ke depuis 1996 hein PAM programme alimentaire soki nini PAM ezakuna nini Croix Rouge ezakuna UNICEF azakuna MONUSCO non ba aide nyonso organisme ndenge na ndenge peuple o mona ka passe yosko Jibira ka oyebo ka ayende nino Carolite na linette oyeka et puis dans le bibo yebsanga Jibira est-ce que Congo terre na biso ali mboka ba humanitaire depuis les fois problème d'abord yango na complètement mouké. Je crois que les musiciens problème na bango est que embargo ya ba combattants ça c'est duré, n'est-ce pas? Parce que va payer Juba Sengi pardon, tu comprends? C'est vrai que humanitaire bango baza ko loba, ce n'est pas simplement humanitaire, c'est parce que balingi aussi bazongela parce que ba komi na ba difficulté à ko futa musicien na bango. Ba komi na pasi bazongela parce que on a mais pas faut ça bon. Pasi koti ça la bawa yango wana bazongela musana bango ya kobeta. Ça ka pona humanitaire c'est là que ba beka ko zonga aussi parce que ça va lela ka wana. Bon ba sisi nano kolongola ba kuluna na nzela te parce que bango kasi ba bundela no makambo zo le kalambo. Ba ba musicien ba bundela. Mais oui, bongo est-ce que pas musicien? OK, c'est là on a répondu à la question pour nous déjà mon ça chauffer problème oyo. Je pense que JB a ende ko renouveler encore nini prolongation ya nini ya suspension na bango ya kopeta na kati ya poto a. Ayeko prolonger yango parce que effet ayeko tumbula biso to kozala lisusu dire koleka avant parce que même ceux qui tozongi na mboka JB bakotika kobeta ka lisusu te plus jamais bakobeta ka lisusu te kokanisa te ke ndenge jitma na landaki ba interview na ebele o ya sala ki wana donc ya kanisi ke azo décider na makambo ndenge ba combattre bazo ki décision ke ndule kobeta te kasi o ezaro orchestre na OTJB yo mona ngo BCBG o ezaro orchestre na OTJB yo mona ngo BCBG donc pour les biso ba to vana to lobelaka après to lobby bien musique oye ko prolonger ce que linga qui est ici en 2016 exemple tina 2026
puis en 2026 tu viens encore de prolonger encore kanda ya biso ba combattant donc au milieu au tu organiser que ndenge oye ndenge wana tokoyoka ba pardon na yo pas de pardon donc nous on va continuer avec notre respect. Est-ce que papa est-ce que mes respect est-ce que biso moto banda quitter la Congo bon est-ce que Nico Kasa quel est ce que Pepe Kala teka mboka tel l'union na lobby a des fois Kena na e ayembe la kaleta vandate Grand Calais Jeff ba Viki Longomba ba Bowane ba Popolo Wai ba musicien belé ba Dido Yongo ba Espérant est-ce ba Jibende génération à JB Wera Kofi bango moto ba plus fort que les kaba musicien ba beta kala JB Piana ana bolinga Congo ko le kabo ketu wayambo ko le kayo po embaka mulolo iki mayango Congolais agolo keno kande ale barakuda nde yango to kotonda to lobi na bino boye soko yo tonda ka nzembo ya Janete mayele masiringa na komisoro zoba jibe moko za zoba parce que tu comprends rien. On comprend pas. Na répondre na place pour le balobaka mingi makambo ya culture musique na biso culture. Est-ce que na kati ya culture wana est-ce que omona lokole betaka soki balingi musique na biso baloba culture na biso bazongisa nini o babenga lokombe bazongisa nini lokole bazongisa o loka baluba wana o babeta tiki yango de culture o komi ba instrument eza culture susute eza culture te wana bo déplacer bo komi ko imiter biloko ya mindele bazongisa mbunda bazongisa rafia bazongisa poso bazongisa babiloko wana nde culture na biso yango wana o bokechu asala bokechu pa kota pe babali ça bo mapia donc on va tosilisa yana lobby et puis na lobby susu Léo Lobich. Voilà, on sait ça, oui. Léo Kengo Adondo Lobich. Il y a ça les sous na lobina Aza Rwandais Touch. Congo Eza Yete. Léo Kengo Ndengo Zawana Osakala na peuple congolais. Ça fait depuis au Botamati de l'Okom na 78 ans. Mosala na yo Kosakala na peuple congolais. Ndengo za oza ko préparer gouvernement na yo. Il y a 52 ministres. 52 ministres. Zela ont préparé le gouvernement. Il y a 52 ministres. Mais oye bagayango que diaspora congolais a kozonga. Armée koya lobby et kozala ya diaspora congolais. Bilanga to sala lobby ya diaspora congolais. Toi on a besoin que Ari du politique kanambe na ba mende o bozota mona na makila peuple congolais boya lelo bo sakana ba congolais ne bozo sakana na bango yana bi diaspora congolais bo pesa confiance na bokechi wa yambo leader d'opinion bo vivre na ba rimerté et loko na zako peksa bino na ba rimerté tosi na epat na makila ya Kimbangu na Patrice Emery Lumumba et tant que Kanamba za na pouvoir il n'y a pas de négociation avec les diaspora congolais. Nous, tous un départ immédiat sans condition. Pe Kanamba okende. Et puis Tobo Salater n'a remercié hommage album single. Il y a 4 chansons. Il y a Papa Alain Moloto. Merci vraiment. Nandingo Lobaki to papa. Il y a un continuer comme papa. Album est le 21 décembre à Paris. Donc, Zambé a protégé la diaspora en France. Nzambe a protégé la diaspora en Afrique du Sud, il y a Belgique, il y a Grande-Bretagne, il y a Londres, Suisse, États-Unis, il y a Congo, il y a Brazzaville, partout les Congolais Bozali, Tozanabino, notre objectif to libérer Mboka na biso, to longola occupation rwandaise, ougandaise, burundaise. Donc ingeta merci. Alimia Weti na Pesimbote na Cyprien Weti na Pesimbote na bonne guérison pour la Coutino Ferlando, mon premier. Maman Emi, toza kotia papa Coutino na ba prière. To sengi na bino Kanambe, Kengo Adondo, Obe Minaku, bosa l'erreur te. Boye bake soki Coutino akufi et okute bino trop cher. Na bana na bino bana poto. Ya on to sengi bonne guérison pour la Coutino Ferlando. Nzambe abate la famille à papa Eso. Nzambe abate la Engambe Sayo Asoba très fort. Nzambe abatela Mama Emi, Mama Didi Asuta Soba,